manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Très heureux ici à se présenter devant la poste télévision la bio pour présenter le journal pour le peuple mbote et bon début de semaine la bio nyonso bolula kolanda journal pour le peuple peuple nazana et c'est makasi pour na présenter les bino yango tika te tofunga basango na biso na candidat numéro 1184 na Tchangu P 484 pour la circonscription électorale ya Kimbanteke ezali bongo Victor Bosoku et Kaka Edi Imbani. Week-end eleki ezalaki très chargé pour la Victor Bosoku, l'homme du Saint-Esprit, la force qui écrase papa yaba papa social. Le leader de Gênes, candidat numéro 1184 Pona Tchangu, P484 Pona Kimbanteke, Akobaki campagne électorale naye, toujours à l'américaine, à Kenda Kinabuma, Awa, à Yambamaki Kitoko, des gens de l'Anzela, population Batali Sakike, Azali Penza Yabango, Awa Yemoko, Azako Kabola Batract, P Lokola, Azalaka Papa Yaba Papa Social, Asalaki Peba Action sociale kaka ndenge ezalaka bongo accueil oyo to benga yango ya roi to ya nani pour Victor Bosoku azali ko démontrer capacité na ye ya mobilisation message sur place ezalaki se population ba pesa ye confiance ba voter numéro 1184 pour na Tchangu P484 pour na Kimbanteke P20 pour na Fachi Beton na présidentielle après bouma direction ezalaki na commune ya Maluku kuna pe accueil ezalaki chaleureux nzela ba action sociale et salemaki pe population à Sepelaki. Na micro ya info lingala ye moko pe Victor Bosoku a expliqué ki boye. Message yalika c'est moko toujours rappelé. Candidat présidentiel na biso awa na Tchangu pe na ville province à Kinshasa ezali candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi na présidence de la République. On a déjà tout stoppé c'est déjà victoire. Yami balé koyeba été candidat social au azala ka Tchangu ezali bongo ngamoko Victor Bosoku 1184 na national Tchangu et puis 484 la provinciale Kimbanteke. Après wana bakendaki na église kimbangiste na Maluku awa ayambamaki epa ya pasteur responsable adjoint oyo basambela kipo na ye makasi pe batalisaki ye soutien na bango na ba élection ezali koya pe sur place apozaki geste social po na kosomba batol pe biloko ya ndenge na ndenge numéro 1184 pe 484 Victor Bosoku oyo azosala nzambe akofuta ye. Candidate numéro 74 na députation nationale ya Moamba Madame Mushiyambangu Jeannette azalaki dimanche 10 décembre na commune ya Kisanso pour na sensibiliser ba électeurs na Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda Fabrice Mundumbi. Libumu ya nzala ezalaka na matoite ekomi tour ya bamama wana maloba ya mama Mushiyambangu Jeannette numéro 74 pour na circonscription électorale ya Moamba kaka ndenge bozali komona alakisi pe alakisi ke mwasi azali capable ya makambo nyonso awa ayaki na commune ya Kisenso précisément na quartier Amba ayaki kosolola pe ko conscientiser ba mama ya base na ye ya liboso ezalaki alobi na bango baye ba pe ba simba numéro na ye malamu azali numéro 74 pour na Moamba
alobi kombo na ye ezali Mushia Mbangu Jeannette. Vision na ye ezali bongo pona bango ayeba na ko résoudre ba problème ya libumu. Azongeli bango mbala ebele pona kolobake libumu ya nzala ezala kana matoite. Candidate numéro 74 pona mon amba Mushia Mbangu Jeannette, maître avocat à la fois alobi na ba mama ke a côté en place projet ya loi oyo ezali ko défendre agriculture na RDC. Tozali na terre oyo babengi na lopoto terre arable ye akosala ete baroute ya dessert alimentaire ezala pe esalema na lombango bana ya mboka bazwa biloko ya kolia kasi bitumba na ye ya makasi ekozala nanu district ya Moamba. Alobi botungisa mate pona bana oyo bakomi bakuluna ezali nde problème ya nzala. Beau voté numéro 74 pour Namo Amba, Maître Mushia Mbangu Jeannette, Boko Sepela. Candidat numéro 58 pour la circonscription électorale Loya Lukunga Mwana Mboka Kennedy Katasi a lancé campagne na week-end et qui edi Imbani Badetaï. Députation nationale pour Nalukunga numéro 58 Maître Kennedy Katasi aza toujours ko rassurer fief électoral naye démonstration et salema kina mobange la carnaval ya ba différentes bases naye ba bandaki yango kotambola na station ma campagne ti na kanduka liboso ya siati ya la police et pa iwapi bato bayaki ebele pona koyoka l'homme du civisme social et de l'équité Kennedy Katasi a beta qui c'était na vision ya chef de l'État peu importance ya kopesa ye deuxième mandat. Lelo Katasi aye pas de la bénédiction batata wana nyo so sala politique avant. Takubayamba, Mbuya Bukewa, Isangu, Salabia, Mavumu, bango nyo so bakombo na Katasi po ayebi ke Katasi atambo na oyo atambo na garabu solo. Bosimba ke candidat numéro 58 a Sengaki eloko mosusu te kaka soutien total ya population et pas ya fachi tango bakozala na ba urne le 20 décembre. Bosimba ke oyo moto asemaka yangonde a récoltaka depuis tango molai Kennedy Katasi a accompagnaka jeunesse ya Ngalema na ba réalisation ya ndenge na ndenge surtout na fief na ye ya Konduka azali vraiment passeport pour la croissance d'Abango. Plan oyo Maître Kennedy Katasi asalaki toyebite na Lukunga nani akoki kosala yango etalisi penzake Lukunga mobimba baponi déjà numéro 58 Maître Kennedy Katasi yende a mema charge ya Lukunga ya kosamba ezate. Candidate numéro 92 pour la circonscription électorale ya Kasavubu Anaïs Njoli a salaki campagne nae à porte week-end eleki héritier Mapinebi. Anaïs Njoli, candidate numéro 92 pour la circonscription électorale ya Kasavubu pour la députation provinciale. Moi si ya Mayele, moi si Kitoko, pe molobeli ya solo ya bana Kasavubu. Weekend eleki asalaki bongo campagne porte à porte na commune ya Kasavubu pour na kosolola elongo na population ko senga vote na bango nyonso ba voter kaka numéro 92. Akendaki na quartier Onel, abetaki le solo pe na quartier Katanga. Nyonso ezali kaka pona kosenga population bayeba na kopesa ye confiance na souci azalaka na yango na commune na bango ya Kasavubu atambolaki maboko pamba te botala bino moko ayaki kopesa don ya ba câble ya courant et pa ya ba population ya ba quartier mibale na esengo na motema boyo kandenge balobi. Nyonso ata moko te kozonga. OK? Ya wana lelo topesa chance et pas moi na biso. Anaïs Njoli numéro 92. Voilà.
kosukisa journée na ye ya mobilisation pe ya sensibilisation ko panza sangoke bai bana ko voter numéro na ye 92 pona commune ya Kasavubu. Anaïs Njoli mwasi ya mayele mwasi ya bwanya akitaki lisusu na marché Gambela epai wapi ba base na ye bazali kuna akabolaki bango bamaputa ya solo boyo kandenge yemoko alobaki na micro ya Info Lingala na suka ya opération na ye na marché Gambela. Na ba jeune, ba papa, ba maman, nyonso ya Kasavubu bo voter massivement afin que to relever défi oyo bazalaki bakokaki ko relever ata mukiete bapagne wana eza kaka te pona ko battre campagne eza parce que faut kozonga na source toyebi que maman soki alati likambo ya mutu alata yango na bolingo nyonso pe aza na parole ya bénédiction oyo ekosala ekoimpacte na vie ya mutu. Molobeli ya solo pona bane ya commune ya Kasavubu ezali bongo numéro 92 Anaïs Njoli mwasi ya mayele matembele ya simandaku le 20 décembre bana nyonso ya Kasavubu bopesa ye confiance bokozala de cité. Bala Lukunga ya bino candidat yeyo Charlie Luyeye aza bongo numéro 76 na députation nationale na Lukunga pe 17 na provincial na Mongafula. Ya Sainte Rita na commune ya Mongafula et refula ki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football kin bomoko oyo ndeko Charlie Luyeye espoir ya Lukunga pe Mongafula a organisaki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Luyeye cadre ya NDK azalaka na yango pona ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis bandeli ya tournoi, c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazalaki présent bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezalaki nde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu nyonso esalemaki na présence na yemoko ndeko Charlie Luyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango tomonaki pe présence ya secrétaire général adjoint NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo. Ambiance ezalaki totale pe na temps réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki ko kende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Luyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pona ko encourager bango parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour na ko occuper ba jeunes ole batikala na kati ya ba quartier boyebi comme obenda ba makambo mususu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment ko préférer to occupera bango pour que bazala quand même na temps ya ko sala makambo mususu Bosimba ke encadre munene ya bilenge Charlie Luyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na e vraiment makasi. Mimi Mouita Ankieta, candidate numéro 113 na circonscription électorale ya Kasavubu. Yeyo aye véritable mwana ya commune ya Kasavubu aye ko défendre mabele na ye candidate numéro 113 Moïta Ankieta Mimi pour la députation provinciale tango esi ekoki bana Kasavubu botelema pour la commune na bino ekende liboso Moïta Ankieta Mimi candidate numéro 113 ayebi kave malamu pe azali mwana ya Kasavubu ya tongo mokote abungi yango le 20 décembre 2023 bana ya Kasavubu botinda ye azali molobeli na bino pona kolobela bino na assemblée provinciale
Pondenge Kasavubu et comment la dame de fer Mwasi Yamayele, le symbole du pouvoir Moïta enquête à Mimi à Koki Kokanga monokote. Kasavubu eza base nangai ndenge na lobby na milito nazo solo la boye tata moboti nangai avandi na yala numéro 20 d'ailleurs lobby nazalaki kuna. Donc na koli na Kasavubu naza mwana ya Kasavubu na mwana KV. Tangu na yeko mona Kasavubu e baby. Biso ne yala wana wenze zalaka te twaka koyana mituka tokoti na biso wana to bimi tokei. Lelo wenze komi kotekama na mabele. Seule façon na ngai ya komema mungongo na ngai changement na ngai na ba sans voix o bazoko se plaindre na Kasavubu bazala mutakolobela bango pas comme il faut. Pour faut te reconnaître que ba député Kasavubu existera toujours. Depuis na botama bazalaka toujours. Mais tellement ba komi bato akala bazo sala makambo akala. Nga na iko sala makambo ya sika. Oyo ke biloko na uti ko relever sikoyo il faut elongwa makambo ya sika ezonga. Ngai mukonzi ya sika. Mama Mimi Muita enquête mukonzi ya sika. Kasavubu numéro 113 mérite mieux. Le symbole du courage. Le symbole du courage. Le 20 décembre 2023, bana ya kave conscience esala moto pe mwana na bino yeyo oyo azana maîtrise makasi ya commune ya Kasavubu Moïta enquête à Mimi numéro 4 moko bokangango malamu 103 ba connaissance na ye nyoso azwa aye na yango pona kosunga bino commune ya Kasavubu élection ya Moïta enquête à Mimi ezali bénédiction pona bino vive maman Mimi 113 le symbole du courage. Candidate na présidentielle il y a le 20 décembre ezali bongo Marie-José Ifoku numéro 9 ezali bongo 9. Combolisation combolisation numéro 9 Elibiso la maman Marie-José Ikokubuta punga Elibiso la maman Marie-José Ikokubuta punga Tokombola 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 Osoto ekoti na Congo tokombola Osoto ekoti na Congo tokombola Oina na peko kumana tokombola Oina na peko kumana tokombola Itema ya peuple congolais tokombola Itema ya peuple congolais tokombola Izale la peuple congolais tokombola Izale la peuple congolais tokombola Et le mwana maman Marie-José tokombola Et le mwana maman Marie-José tokombola 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 ndebelinie la luture akwelasa toyek na kombo kokombola système ya prédation uta 1885 oyo epesa biso lipanda na 1960 oyo toza kokoba nango na bamagistrature nyonso ya mboka na biso yango elongo na mosali na nzambe na mama na biso numéro 9 Marie-José Ifokubuta punga toye kokombola système ya prédation. Honorable Lebe Mupia yepe azali candidat na députation nationale kuna na funa aza numéro 607 pe na provincial na Kalamu numéro 117 Nathalie Kaela Domi Bendelo Ngwanza aza papa moko oyo abosa na kabatu te banda kene abosa na kate azonga adresse na ye eyebani donc aza mutu moko te akoyi kokende abosa na kabiso ba mama ya ndimba boma te ezala diwa ezala malade ezala nini soka yokika mutu akufi na ndimba boma papa Lebe abosa na kabiso te ngai na kuvote mutu mususu te bana ndimba boma ba vote papa Lebe banda ba burgomestre nyonso bakotaka na banda lawa burgomestre moko alesa bato ya commune ndenge papa Lebe alesa bato na commune ya bandale te siko aza na numéro
607 population bandalungu bayo kanga bien moyebi honorable Lebe Mupi ya Flora bien azali mutu asali ba evre mingi na kata bandalungu awa commune oyo ezalaki polele tango ya koti atongi clôture tala kaka bakata bureau Lebe asali oyo nyonso baide na ye aza moto moko atwa ba voix na bandalungu soki tolobi to bando tanga bolamu ya Lebe toriske tolala nzela ya kolanda nde yango oyo numéro 607 tobosana yango te na funa botia biso maboko biso de soutenir en tant que membre d'honneur et puis partenaire na biso papa Lebe basali biso bolamu mingi na kati ya komina bandali awa alewa nanga bonde azaba akutanga na osala so na kwei omona bato komini bale biloko yaye afuti mambo kobengana na totika koyoka na lela koti na moya lelo nzamba pa bololeka tofandi na plus de 45 ans awa na Kimbangu azosunga biso na makambo ebele o biso tokoki kobosana ta mokolo moko te papa oyo azosalela biso bapont oyo ezopermettre biso to traverser de l'autre bord okotala boye moyen koleka eza te mais papa asungi biso et puis papa oyo azopesela biso bana bamatériel didactique na baekole azokota na baekole par-ci par-là mpona kopesa bana bamatériel mpo bana biso bayeba kotanga bayeba kokoma papa oyo atikaka biso te tobengaka ye l'homme social aza toujours pene ya population na ye atiki population na ye ata mokolo moko te biso nyonso bamama chaque le 8 mars tolataka bilamba ya papa oyo tokobosanaka ya ata mokolo moko te mpona bolamu na ye yango wana nazosenga na bino bamama bajeune ya funa ya Kimbangu bopesa papa oyo maboko nimero na ye na national eza 607 na provincial eza 117 topesa ye maboko papa Lebe papa Lebe numéro 607 to vote papa Lebe Mupia molobela makala funa mwana mboka Eric Mwamba ye azali candidat na députation nationale na Tchangu numéro 9 azali bongo 950 ba détail elongo na Nathalie Kala Kapenda. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso yeyo Eric Mwamba. Changunde mabele ya femme. Okonji utaka na Nzambe ne tolongi. Oye sepelisaka population. Yango yo ezo salema. Nanzela Eric Mwamba tomonyango na miso Changu kimaseki malukusele topesa yende maboko oya leloyo topona molobe na biso ana Changu banyokwami chili masina banyokwami nzamba yokeli biso mawae atindi depite monene na kombo ya Eric Mwamba biso nyonso tovote tele maluku tovote tokonyoka malisusu te waneza ya solo kozanga koyeba topesa bapaya confiance baya bazuwa bakenda bapesa biso mokongo Nzambe yasungi apesi biso Eric Mwamba topesa ye maboko tokozonga lizozo nsima te Changu mabele ya femme topona malobe na biso papoyo motema malamwe papoyo aza mwana ya Kongo tokovote Eric bato yebiye malamwe tokovote Eric aza mwana ya Changu bana nyonso ya Tchangu balobi bakovote na bango candidat numéro 663 pour la députation nationale P198 pour la députation provinciale na commune ya Kimbantseke ezali bongo Dr Alexis Longo Nzongo. Honorable Alexis Longo, les changements pour la santé des Congolais, c'est maintenant. Changu ya biso di tobengaka ye esmara bana ya Changu atambula makasi basi te mpona komona ye ata ya kotokisa ata momwa ya pamba camarade
Amis honorable longotongo alexi ayaka na bato maboko oyo epesaka yango nde epambwamaka longotongo abozwi na ye ya pasi camarade bene fere akabolango na bato camarade Michel Magaya totie ye maboko osapi moko ye esokolaka elongi te mama Pauline Dongala ntango mobimba toponi longotongo tokovote yo na 663 Alexi Longo bosi na ye ya pasi aye na mashine ya bakitoko président Madangila azotraite bamama ye honorable longotongo alexi ayaka na bato na moke azokazokaka babola bapapa bamama bilenge topesa ye maboko honorable longo numéro 198 na provinciale national 663 et sénateur professeur Modeste Bahati Kwebo l'autorité morale Tchango bateau téléma vraiment ya solo tokovote longotongo na 663 espoir abana Tchango espoir akimbateke tokovote yo taxi longo Tchango mobimba toponi tokovote yo na 663 amama bana bilenge pe baleki bachofer na bareceve toponi Alexi Longo tokovote yo na nkui toza na posa ya mama ya sika Alexi motu ya mayele Tchango mobimba toza na nsima na yo tokovote longotongo na 663 Na la région Bosimba qui est convention de vrais adorateurs COVAX 7 et Fumwama qui dimanche 10 décembre na centre missionnaire d'adoration SEMA na Mokuse Igor Ntingi héritier Mapindem. Na cadre ya 7e année ya existence ya centre missionnaire d'adoration Semana Mukuse de 7e convention de vrais adorateurs de Christ Kovac na Mukuse et fongola ki ba porte nango mukolo ya dimanche 10 décembre 2023 na temple na bango o ezwa bongo na quartier Sebo na commune ya Mongafula na sema ya ba cérémonie ya ndenge na ndenge surtout na louange o esimama ki bongo na groupe Maranatha ya Sema en tout cas ngwende ya kolo nzambe eninganaki na maloba na ye révérend pasteur Micho Olenga Kunga o azali bongo visionnaire ya centre missionnaire d'adoration avant alobela bongo thème principal ya convention o ezali bongo Dieu de saison et de destinée alobela kina nona o etali bongo chiffre 7 oyo ezali bongo na ba révélation ya ndenge na ndenge na maloba na ye pasteur Micho Olenga Kunga atali saki ko église Sema koti na saison ya 7e année nango de na tina wana ameke ko fungola ba révélation oyo evandi na kati ya chiffre 7 esenge boye ba ko chiffre 7 ezali bongo chiffre divine pe pasteur Micho Olenga Kunga alobaki que chiffre 7 ezali chiffre ya achèvement ezali chiffre ya plénitude ezali chiffre ya perfection divine ezali chiffre ya guérison ezali chiffre ya purification ezali chiffre ya conquête pe ezali bongo chiffre ya victoire esengeli boyeba ke convention
ya ba vrais adorateurs de Christ ezali ko continuer semaine mobimba pe ekosila to eko clôturer milulu oyo mokolo ya dimanche 17 décembre 2023 à partir ya 17h jusqu'à 19h45. Nyonso ezo continuer bongo na quartier Sebo na commune ya Mongafula. Soyez les bienvenus, que notre Dieu vous bénisse. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifie. Non, j'ai dit à quelqu'un, l'église entre dans la saison de sa 7e année. Non, j'ai dit à quelqu'un, il entre dans la saison de la 7e année. Et sa 7e année commence aujourd'hui décembre jusqu'à décembre 2024. Et il a cette année, frère et sœur, Dieu me dit de verser la bénédiction parce qu'il a sanctifié le 7e jour. Nous sommes dans la 7e année. Donc je dis à quelqu'un, tu vas vivre la bénédiction à l'abondance. Non, je dis à quelqu'un, tu vas vivre la bénédiction à l'abondance. Parce que quand tu es béni, il ne bénit pas à moitié. Il bénit spirituellement, physiquement, matériellement, avec abondance. Professeur Dan Kubatakana, candidat numéro 193 pour la députation provinciale na commune ya Kalamu. Na bino nyonso ya commune ya Kalamu bolingi emploi pe transformation na commune na bino oyo ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 pour la députation provinciale ya commune ya Kalamu professeur docteur Dan Kubatakana mwana ya Kalamu ya solo Kalamu ekotela na makila azana ba idéologie ebele pona bino bana ya Kalamu bozwa misala Bosimbake azana capacité ya co-créer 32 000 emplois pour Nabino. Professeur Dan Kubatakana, numéro 193, candidat député provincial ya commune ya Kalamu. Ba innovation ebele asala pona bozala na bongo na bamisala ebele. Trans Kalamu eza société ya transport pona commune ya Kalamu. Professeur Dan Kubatakana numéro 193 alobi commune oyo eza na pouvoir ya ko créer ba société lokola Kalamu carrière na rivière Kalamu pona ko bimisa bazelo oyo ezalaka wana Kalamu sécurité pona ko engager bana ya commune ya Kalamu basala bongo sécurité ya malamu ba ko créer lisusu ba parking pe ba marché ya ekozala ebele awa na commune ya Kalamu école de métier pona ko former ba mécanicien ba tôlier ba charpentier maçon chauffeur tala misala oyo ekoki kozala créer awa na commune ya Kalamu soki bosali choix moko utile bo voter bongo numéro 193 professeur Dan Kubatakana boyoki bana ya commune ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193. Et là on dit la sila batie journal ya pe pa pepe yango e komi na suka bande ko botikala malamu au revoir. C'est ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka bo elengi bo asuka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki bo nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala